Hello, bambote, 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 bandeko na nga nyonso bolanda chaîne na bino mimi selonga mwana bato ya nzambe yeyo awa vraiment na sepeli koya su liboso na bino bandeko pamba te toyaka kosolola oyo nga nayebi na oyo nga nayebi te nayaka nde toyekolaka bandeko na nga donc na sepelaka vraiment ntango nayaka liboso na bino na souhaite bino ba dimanche kitoko pe napesi nzambe lola merci ebele ndenge apesi biso dimanche kitoko vraiment na sepeli nayebi ke bino pe na bandako bozo passer vraiment mokolo kitoko bandeko sans plus tarder o nano s'abonner na chaîne ya mwana bato ya nzambe te mimi selunga pardon s'abonner commenter like vidéo pe partager vidéo na moto oyo nano ekomela ete po yango na nde eza manière o bino bokoki kosungela ba chaîne na biso soki bozo partager nzambe alola kopambola bino ko partager vidéo ya mimi selunga elongi koloba nango te ke okobongisa vie ya mimi eza kaka toza apona musala pona koteya kopesa eloko oyo oza nango donc yango wana yo moto kutami na chaîne nanga mokolo ya liboso ko hésiter te o s'abonner o partager pe o like pe o fina cloche no ya notification bandeko nanga merci vraiment lelo naza na sujet mo kaka ya moke na ne ko développer na bandeko nanga naza na minute ebele te bandeko nanga kaka nalingi koloba eloko oyo biso nyonso tomoni na kati ya ba réseaux sociaux nanu na kopesa lokola titre ya émission nanga Afrique to changer mentalité mpona nini Afrique to changer mentalité bandeko nayebi te bino mpe soki ekomeli bino na ba Facebook na bino tomonaka biso nyonso tomoni bamakambo soki eyeba nouvelle ya sika ebimi tomonaka biso nyonso bandeko toyebi actualité ndenge ka etambolaka na monde na biso nazoloba lisolo ya garçon oyo euti kobima na ba réseaux sociaux alokotaki soki 5000 dollars ndenge alokotaki mbongo ake kozongisa mbongo lokola akendeki kozongisa mbongo bandeko basalaka na ye wana basepeli te babengi aza zoba balobi mpona nini akende kozongisa mbongo wana fala akende kozongisa te ye kutu moto aza soki ngunda azanga mokanda amonaka pasi normalement fala akende kozongisa te ipare babengani ye na salon esika bandeki koke kozwa mwa mike bandeko na ngai tokende nano tozonga tinga nalobaka Afrique eza pasi po ebonga eza soki tochange mentalité te tochange lolenge na biso ya kovivre te Afrique ekobongaka te bandeko mabe eza wapi soki ndeko ake kozongisa mbongo eske mbongo wana eza ya ye mbongo wana ayebaki kolo nango ayebi suksi ya mbongo wana bandeko toyekola kozala honnête na mokili toyekola kozala honnête mokili eza na makambo ebele mokili oyo bandeko yo ozomona kaka nayibaka nanga te na lokoti nanga mekolokota wana ekoki kokoze yo baproblème toyebi tomona bamasolo ebele bandeko na obetela bino mwa lisola moke ezala na ndeko moko boye na Angola baseri moko boye bandeko kindoki eyaka makasi mwana mwasi wana alokotaka mbongo ntango alokoti mbongo bandeko na ngai alali alamuka boye na ntongo moto akoma koko mpona mbongo oyo alokotaki ekomisi motu koko bayibi ye bo jeunesse na ye bayibi ye bolenge na ye mwasi wana akomi koko bakende kotali boye abandaki kolamuka te bakende kotala boye na chambre o nani me bilamba o alataki yango kaka ezalaki ye suki ya ye me elongi koko bilamba ya ye bandeko lisolo wana etambolaki bato bakomaki kokende kotala lisolo etambolaki bato bakomaki kokende kotala moto akomi koko po alokotaki mbongo na etape wana bandeko ezaki ta moko oyo eyekusaki bato makambo ebele ya kotambola na mwa honnêteté ya kozala mwa honnête na vie oyo bazwaki mayelo bamonaki bozomona mokili eza na makambo ebele bandeko na ngai mokili oyo eza na makambo ebele ngai namoni eloko garçon wana asali ya mabe te lokoso eza mabe okoki koperdre vie na yo perdre nyonso mpona lokoso eza eloko moko eza mabe
eloko eza ya yo eza ya yo, oyo eza ya yo te eza ya yo te. Bandeko soki akutaki God yana esika akutaki yango, esika azwelaki mbongo wana, esika alokotelaki mbongo wana, bandeko nanga mutu esprit na ye esimbi te. Obi eza na babilo mosusu esprit soki etape te, meme kuta eza mbongo soki esprit etape te ta mosusu nzambe taogide yo. Me soki yo otie kaka teti, otie kaka tembe olobi te nga fo naliaka mbongo oyo, bandeko nanga yango tozomona makambo mabe ezoyebele. Bato bozo kondane bandeko, misu o ba kondane kuna misu pe na bandako o bazo kondane, totika ko kondane ndeko. Quelque part asali na ye mabeta, asali na ye malamu bandeko nanga. Ba versio komi ko bimebele bele o ipare kutu tanga ke kozongisa mbongo wana mbala moko bakangi ye bamoni kaza na mukanda te ba refule ye. Me soki ba refule ye, seke ezalaki mokano na Nzambe, po ya asali mabete, asali mabete, amoni eloko wana abike non, mutu na kolo nango seke pe ana pasi. Kolo nango seke pe epa ya koka mbongo oyo amonaki pasi tikanga na ke kozongisa. Ake kozongisa mbongo. Po mutu na ye salake. Toyebi pe eza na batu mosusu alokoti eloko bongo akeya liye. Swati pe koza na mpe bambongo mabete, me esika moninga zolela. Mutu aloko akwesi mbongo esika zolela. Otie na pasi, oyebite mbongo wana soki ezalaki ya nini tamso kotisi ye nyongo oyebite. Tomeka kozalaka honnête bandeko. Tomeka kotambola nano na honnêteté wana eza malamu. Totika makambu ya kolinga lokoso, yango ba Afriki na biso bamboka na biso ezoko develope te, yango bamboka na biso ezozala malamu te, bamboka na biso ezoko bonga te poni toza lokoso. Tozo mona voir même na bakondi ya mboka. Soki bakoti ava bakota bako ba ye te bosala boye, soki bosali boye, soki pena bo vote biso, boko mona, soki bo vote nga, boko mona tango bakokota tellement lokoso. Etonda africain, lokoso eza lokola tonga moko ba beta biso ba africain. Esiko zalo lingo lia nyonso tonda yo moko. Baninga bali eloko te, tozo mona ndenge bakondi bazo bomaka amba mboka, bakondi ndenge bazo bebisa ka mboka, batu baza na mboka o toza na mabele, toza na nyonso o eza ko oloni sikoyo ebimi lobi na tongo. Oloni siko lobi obwaki maibo omona bilanga. Osali ndunda metala awa bamboko ezanga ndunda, bamboko ezanga mabela kitoko. Nde tokomi kokima bamboka na biso tokomi koya awa na bamboka ya batu. O tofinga bango kutu baza na nini me tellement baza honnête, tellement batambola na honnêteté wana, tellement baza bataliloba soki alobaki apesi batu promesse na ye wana ako réaliser yango, ako kokisa yango. Soki pa zokoka na ye makambo te tomona bakondi awa. Tomona ka bakondi ya awa ya bamboko ya Europe toza. Soki eke ezo simba te bamoni ka mo eloko moko boye babandi kofinga ye mukondi bamoka démissionnel lobi na lingi te bakoka ba druki wana te bakoka ba pression wana te. Me oya biso tellement mitema na biso ekokana ka na muindo elambo na lati. Kaka nde basala biso mwindu, toza pe mwindu ti na mitema ti partout. Ya banzoto na biso toza mwindu. Tala ba Afrique ndenge ezobeba. Yango pe makambo susu tozo mona toye na bamboka bato. O tozo mona mundele ndenga tambolaka. Bango moko pe bazaka bongo amoni eloko lobaza mundela muyibi. Tamsu mundibu, tamsu bango mo bana mboka amoni eloko akokende kotika yango ne station. Aloko ti telefone aloko awa nde bato bakomi ko bebisa mingi ya moko baza. Me bato babebisaka mingi bamboka b'Europe o eza ba biso b'étranger. Oya ko contradi ngai yeka mutayebi biso b'étranger. So awa pana so ke o telefone eloko boyo obungisi godoni landela bieza mundibu. Mundibu mutu ayibi. Mwana mboka vraiment eza pena don nayebi te eza nango ya moko me lobaza ka mutu moko amema aswena ka babiloko mabe epesa ye deja baposa yibaka. Sino te mutu normal bondeti biso na bafriki ndeki muyibi ezali eza mwa muke pasi. To bongisa biso bafricain, to yekola kozala honnête.
honnêteté wana yango wana ekosala biso to bamboka na biso edéveloppe bamabota na biso ezala pe malamu. Africain tozaka bato tolelaka tobandolela ti wapi po tozolela mpona biso moko, tozolela mpona bacomportement na biso eza mabe, eza médiocre. Esika kaka Afrika lingi moninga na ya souffrir, esika kaka Afrika lingi moninga azwa te, c'est mieux à souffrir. Malamu a souffrir. Tango amoni yo oza na pasi azosepela, tango amoni ozozwa nde akosepela te. Africain to changer mentalité, to changer mentalité bandeko. Soki to bana ezosenga bakosambela ebele to tosambelaka, tosambela nzambe abatela biso, abatela mabota. Me oyo akosenga bénédiction, nzambe sa pambola biso, nzambe sa pesa biso nyonso po preuve ane kaka eza nini bamboka na biso mabele na biso oyo toza nango, mabele oyo toza nango eza mabele mo eza riche oyo awa baza nango te. Awa fo bafime me na biso tofana na bafrike olingolo na nguba na yo kolona nguba na nsima lupango, oloni nguba na nsima lupango ebimi pe otie fime te, ozali na posa fime te, ozali na posa eloko te, nguba ebimi, matembele ebimi, bokomi mpo kolia bambala bolie pe matembele. Tomona yango na bafrike po biso toya bapota kikoko bamama mama mobimba nga na ya nanga bebe te mpona bateki yo nayebi nga nayebi Afrique de A à Z. Donc nayebi ndenge tovivra na bafrike, nayebi richesse ya mabele na biso. Olambi yo moko ko olamba pe kaka eloko nolonaki na nsima ndako wana to ande mona bamama na biso aloni kaka eloko ka na nsima ndako, mwa ndunda na ye lobi pe mwa pondu kaka pondu na bino loba po lelo bamakambo lokwa tozomona makambo système Android makambo ekomi ko changer po mona pondu na lupango moto ekomi mwa moke rare, bato bakomi koke ko préférer yango tozobungisa pe culture na biso, yango tozobungisa nini na biso, tozobungisa chaque temps tozobungisa nini nako babenga yango kutoni valeur na biso. Lelo biso ekomi ka makambo ya soni. Africain alingi kosedapte na makambo ya mabe. Esika mabe ezali esika Afrika kotia mutu, esika malamu ezali Afrika kotia mutu te. Africain to changer mentalité. Soki toko changer ata to bandi kosambela banda lelo ti lobi Afrique ekobongaka te. Afrique ezali po ebonga ezosenga yo, ezosenga ngai, ezosenga yo kuna to bongisa Afrique pona mentalité na biso. Eloko ya jalousie to boma, eloko ya kimuyibi to boma kimuyibi. Po oyo bandeko wana basali eza kimuyibi, muninga ke kozongisa mbongo pona nini boko mako kondane ye, boko mako finga ye, bobenga na ye va meme esika ke kozwa kamo eloko ana mukie. Boyebi o lobi nzamba bongiseli tamse eza tentation moko ya diable, nzamba lobi mwana ngai lokola sali eloko boye lobi bino bozomona lelo na ye, boyebi lobi na ye te na geste ya sali na fale kutaza kuto mutu mo ya ko encourager ya ko betela maboko ke frère eloko sali motema batu bazo mukili so senga bata mitema malamu aboye me batu balingi ka kozwa lokoso eloko eza yo te. Yango tokomo mona ba Diego mususu awa ba Diego bakomo boma Yvonne abomi mwasi ya batu, abomi mwasi ya batu toboyi na biso te soki erreur esalamaki po Yvonne balinganaki wana kutuko eza raison te po ye Diego ake koboma ye nyonso wana eza niki motema mabe keto. Ozotambola na muninga ozoketone ye, ozotambola na muninga ozokoketone ye de A à Z. Muninga zala bien te, yoka kamto zala bien, yoka mtu bilamba ne bongi na yo, yoka mituke bongi na yo, yoka bandako bongi na yo, muninga azala malamu te. To talana no nini ba penser ya bato. Comment bato tokoyi ko banda ko raisonnement soki raisonnement ya biso bato ekoyi kozala boendenge nini. Me mundele tozomona alingi muta souffrir te, toza na bamboka na bango, tozolia ba social osalaka te, azofutelo ndako ata ya mwa moki okokwa kosala so eloka malonga te me ozomeka kolia bandeko. Me bamboka na biso wapi yango? Bamboka na biso nani akotala yo, nani akomono so ekutu bandeko no moko baotalo te baomono te babi etali ye libala ni akenda kokota amona pasi bongo sikoyo leta abanda wapi? To changer mentalité bandeko, to changer mentalité na biso, to changer.
Afrique peut changer ezosenga yo nanga ezosenga makamba minene te ezosenga nango ka mentalité to changer to yeba kosala mingi bolamu to yeba kosala bolamu ebele nzambe aza na posa bolamu aza na posa tosalele bolamu nzambe aza muta mabe te makambo mpe bato mosusu miso mpe na bandako ko bato wana mpe oyo babengani moninga oyo bamoni aza mabe mpo ayibaki eloko mpo ntango azwaki yango eza ya ye te ezaki moyibi boye bato yango mpe basambelaka misusu mpe na bandako bakondane mpe basambelaka me bamoni fale mpona nini te soki nga wana yango ezobebisa Afrique bandeko soki nga wana yango ezobebisa Afrique ezobonga te likolo ya soki ezalaki nga nga nake kotika mbongo wana omimoni yanke omimoni yo muto yebi makambo ebele omimoni yo soki barefule eza mokano na nzambe ne mutu ayebi nini epai nini azomema mutu po asali mabe te mundele kuta felicitaka bato aboye oyo ezake amoni eloko boye akei apesi tozomona na kati ya mboka bamindele awa bandeko na nga ngai kaka mokolo wana nauti okende magazin nasombi eloko nazwi napesi mbongo napesaka 20 euro nazala na 20 euro na maboko napesi 20 euro nasombaka eloko yango eloko ya mwana nazali na posa so ya bomboso eloni fo ya ba 2 euro boye ntango nasombi eloko wana na nzoka nde nabosani ndenga apesaki nga mbongo nazali na babiloko mosusu na nde kokotisa donc naite soki nasampoyaki na nini bandeko nazwi na facture na mbongo natiki na nga likolo nga wana nakei te nazwaki ka facture na wele kozwa facture na simbi donc lokwa nazali pe na mwana na maboko nayebaki te soki nazwi donc nzoka natiki ntango nakei po mwasi wana fo ezala tielaki nga liboso wana ye pe apesaki mokongo ntango nakei nake kota siko na magazin mosusu nayebi ke nga mona eboye fo natika na ba 17 euro nafongola boye eloko te nasala boye ngabi natuni mwana nga mbongo abi te mama mwasi wana apesaki yo pena mbongo kotaki na saki ngabi non nakoti na saki te awa nazomona ka facture lokola ezaki pembeni nazongi nga ote nabi nzambe nakomo prier ngabi nzambe na nga ye mbongo eza pasi 17 euro na nga ba ya kolianga ka mwasi na mona aza muyibi fo ezala salinga je penza fo ezala salinga je bandeko na mimi melede ya masumo na bimwaso fo ekozala moyibi fo ezala salinga ka je vraiment na koti tango na ke kuna na ke na sone na beti nini sonnerie wana po ya mutaya na kesi tango mutaye na kesi ezaki mwasi mosusu tango atekelaki ngai ake kuna na badepo na banke bongisa biloko nga otina ba nzambe mwasi openda yibi nga kuta zali suta déplacer tango wana ye wana ngabi te na bosa na zalaki na sombi eloko na sombi namoni ndeti bapesa nga échange te namoni lokwa bapesa nga échange te po namoni ka facture alobi zela bazane esika na bango moko bakomaka mutu soka bosanaki échange na ye obe abosanaki eloko babombi wana afongoli ka mwa tiroir wana alobi zela afongoli ka mwa tiroir wana atali wana ye kolo nani wana tanga monenga na ke akomi Kunde Ferguson donc elingi koloba ke client abosani eza mbongo client abosani na bamo episinga ya namoni ba 17 euro boy abina nga tunenga uta ekoza après ba komenga na episi ekoza après ba 17 euro bobo abi oui yango apesinga mbongo bandeko na yoki mbamone sengwa poto na yoki mbamone sengwa kofanda pe na bamboko ngabi wow ya biso na bafrike okebo yobosanaki mbongo na ba moment oyo bosanaki mbongo lo baza muta sambela kanzamba solo soka sambela nzambe te kaka ya kokende l'église chaque dimanche mais motema nkoi motema mwindu akopeso ta ko botelo compréhension yo moko to ko comprendre te okomona ke yo zaki na raison et comme yo tort akokoma akobenga batunosa ko belela yo muyibie botala mwasi oyo nga na pesa ke mbongo tala bo yo akoyeku to ko wanga no yo sombe loko bakoki pena ko beta yo lobokutana na moto asambela kwa so asambela ka te ayebi ke sa yibi yo vraiment po revc te akoisalo liso ya minene tomona kango tomona mona wana bafriki bandeko
eza kitoko te, eza malamu te, totika biloko wana. To changer mentalité na biso bandeko. To changer vraiment, to changer. Eza malamu mingi te. To yekola mpe kolakisa baninga makambo malamu. To yekola mpe kolakisa baninga biloko malamu ke te o pendo salaki ko encourager mutu. Ke en tout cas eloko osali malamu. En tout cas vraiment nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Biso toza na bamboka oyo bandeko. Soki mundela azalaki mutu mabe tina tinde tolobaka ne. Mbe to mwana ba droit na bango awa eza différent na ya biso. Me tozo mono boti mwana na mboko ndenge mwana ya Dutch azozwa mbongo, ndenge mwana na yo africain akozwa mbongo. Ndenge baofuta bana na bango nde baofuta pe bino ba africain. O mbongo corona ekotaki bana na bino bakozwa, bana mindele pe bazwa. Awa ba droit eza ndenge moko. Tomonaka te ke okutu nde toza ba africain, me biso na Afrique baosala kitoko. Ndepo tomona ngo vraiment na bakonzi. Bana bakonzi kaka ba mérité bakamia kitoko, bana bakonzi basala ba papa na ba député, basala na bisika bo bango ndeka ba mérité bonheur. Biso ba oyo tozanga ba kombo ba papa basala ba kombo te. Donc toza bana moko photo vivre na pasi, photo vivre na koteka biloko mwana muke, mwana moko ya muke ba 7 ans 10 azoteka pondu po kende kosunga mama na ye. Siko Afrique tozoloba ekobonga ndenge ni na ba mentalité ya boy. Awa na mboka osoki mwana ke classe te bako okanga bino. 2 jours 3 jours bo pesi bo comité bo bengi pete po ani mwana ke classe ta beli pete bako benga bino. Soki mwana zote bakomeli bino na ndaku batinde bino police ekomi na ndaku bayeba mwana wana azokende classe te pona nini. Mbeboza kutata kutu po bakoloba pe bana bomba africain etali bango. Se waza mayele te baza na mayele te po baza mo pe bato bayekoya po se baza pe mayela bakoza babisika bana na biso. Me bakolandela yo situ na bamboka na bisa ba Allemagne tofandi bakolandela mwana kendaki classe te pona nini. Mwana ke classe te pona ni fo ba yeba pourquoi mwana kenda ki classe te 2 jours bandeko biso to uta Afrique nako ya nanga mama mobimba nako koma na sala ta 2 semaines te na ndaku nanga classe loba yo moko boya ozano na volonté te. Awa muto atanga na ye te asala na intégration te ye moko ta musala boyi loba na bato akala nde toyoka kama makambo ezalaki nanu mabe bino bozwi chance ok. Me biso bato tozoya na ba moment oyo soko osali ata cours a langue te oyo yo moko nga nazoyesa bino bandeko na 2 semaines 1 semaine soki na ba jour kaka wana tokoma nga nayosa mbe nanga tokopema te kaka tokende kuna bitoke. Boke na mbila bakomisi bino boke boy bozongi boy loka kutuaki dia na voix normale nyonso ezaki ok kuna bapesi mbala moko classe madame yakende classe yake ko na langue lokola poza na poso ye ba langue bona ndako na osani na ke na ngai bazofutela na ke biso na Afrique nga mama mbima basfutela nga classe ya langue volonté na nga kana kinde. Bongo siko biso na Afrique nani akofutela yo bana mikie kutu bazofutela bango te bana mikie kutu baotala pena mokonzi bakonzi bazoleka rapport ezate bamoni pena bana bafandi baoteka bamai natala émission ndeko na so marketable mwana wana mukie wana bazoteka bapondu mwana lembi marketable bazoleka amoni abi me mwana lembi bweseke muteme beti ake atuni alobi na tekite pondu ekomi de yako lengela makita bapesa mwana na mbongo akamati pondu wana akabi soki bato aboye bakomi ata soki combien de personnes ya boye tokomi ko changer ba mentalité ya neti ba makita ndenge komi lelo boye nde bazolakisa biso bemission na baona badoyule soki adoyule soki nani bazokende na baafriki wana koza soki tokomi ebele ba président pe ba komi pe na ba mentalité wana bandeko bomona oteke toko changer bomona oteke ba mboka na se ko changer sikoyo bino ba muninga kezongisa mbongo bokomi ko sepela te bokomi ko finga ye misusu bazofinga na ba commentaire aza zoba akokufa zoba bandeko yo muto lobi aza zoba nzamba lobi te foto yebaka na mokili oyo biloko totambola na mibale ya satan pe ya nzambe soki nzambe satan sepeli te
nzambe asepeli. Soki Satan sepeli te nzambe asepeli. Po nzambe alingi kaka mutu avivre na honnêteté. Nzambe alingi kaka mutu azala honnête. Nzambe alingi kaka mutu azala vrai. Nzambe aza nzambe alingaka bosoto te. Koloba te ke o na lokotaki nanga. Koloba te ke o etali nango nzambe te. Nzambe nyonso etalaka ye. Biso tokanisaka kobanga nzambe eza ke osalaki ndumba te, okete pena ke oyibi, me eloko po lokoti. Okoki pe kotuna bakoki pe komona. Total exemple ya papa na biso Sango. Oya Kongo asala be mission ya Sango. Papa wana ayaki na Madrid awa na Spain. Bazaki na kati ya tomoni biso nyonso. Ndenge ba video circulaki tomoni. Papa wana bazali na kati ya bis. Mbala nepe libosa mata bis yango mupaya. Nde bande kosolola wana po bakita atikali kotika iPhone na ye telefone ya cher. Abezaki presque ba 2000 € telefone wana. Abosani yango na kati ya bis. Bakei tan bakei bis se keye nga telefone. Atie mu maboko na mutu babite ezela. Bakei bazwi kaka numero ya bis wana kaka na numero ya nini ya ticket. Tala mboko organize bandeko. Kaka na ticket wana bazwi numero ya bis. Mbala moko baye komona pe na chauffeur wana batindi bango pa te bonde bomoni numero bobokende koluka boye esika boye batindi bango esika ba stationaka wana esika bato babungisaka biloko. Tomonaki ndeko na biso bapoze mo ba question mike basenge passeport na ye azwi a signé bapesi ye telefone na ye. Mais soki biso na Afrique bato balela kolokota eza chance nanga alingaki azwango. Soki africain moko muta lokotango monango azaki na kati ya bisi wana alingaki kolokotango abombi alingaki kozongisa te. Mais tellement nzambe aza bolingo mutu azalaki wana te ya mabe ni mundibu ni Afrika azalaki wana te. Akamati mbala moko bazwi nini ya papa wana bango moko mindele babombi. Awa ezana tala na organisation ya mundele na bamboko toza ezana esika soko mataki bisi obo mataki train soki ezana esika moko boye bakebombaka babiloko ya bato babungisi. Ezana bisika na bakebombaka biloko biso na Afrika ekoki kozala mezaka pona kabaloba ke esika wana okokendo kokuta ngo te. Quelle mentalité, quel esprit totambolaka nango. Mais kosambela na bato basambelaka na ba pasteur misusu miyibi akobenga ngo chance. Mais azokende ko prêcher, azokende ko teya makamba nzambe, azokende ko loba me kokosa na koyiba eza domaine na ye. Eza musala na ya salaka me makambo tala bandeko ya ngana loba ko sambele bele linko loba teke mta mo santo ko kende église banda lelo ti lobe linko bate ko bongola motema tozo sambele bele biso ba africain bola mo peza te po mitema na biso eza tellement mabe. Mitema na biso eza likundu, mitema na biso eza olinko mona muninga a vivre kitoko te, olinko mona muninga a pema te. Donc yo pema wana oyo zo pemela osomba na mbongo te. Me muninga zo pema kitoko zo mona kake ye savait yo mabe. Eza kitoko te bandeko to changer mentalité. Pour l'Afrique bonga izo senga mentalité izo senga ba prière ebele te po soki ba prière mbele se to koma oyo to lingi to zala mbele nzambe sa yoka mawa nzamba sunga me lokola nzamba za nzamba mawa nzamba bato patali me bato na pesi bango nyonso mituna bango nde ezo sala te ki motemele ki mabe me bato kuto nzamba zangisi apesi bango mabela kitoko te. Tala mayele baza nango. Tala bango ndenge bazo vivre. To komi koya kolanda bango lelo. Soki ngala lo bango na sexa mobile nango moni lelo. Soki bazwi mundela lobi wa Afrika ba komo tondela biso bela ouais. Comme ça tout ça l'échange biso tokena biso na Afrique. Bandeko 3 ans 5 ans ezebele. Tango bako bongisa Afrique kitoko biso lisusu tokokanga bisaka tokomozonga Afrique ote tolingi na biso te tolingi na biso te tozonga po tokomona ndenge ba bongisa Afrique tokokoma lisusu tozonga kaka tozonga mais na minute eza na maboko na biso moko tala Afrique
salité lishu soki nini babengaka oyo nini babengaka lishu kutu nini na lingala poubelle mawa esika bato bazomela bamai mawa bato bazokende komela bamai na esika mome tozazazaza na banini ya minene toza na bamai ya bien oyo bakoki koswanele kaka bato mai kuta eza eloko te na courant mpo toke kolelaka metala biloko elelisaka Afrique otali nano ozangi mbongo obandi soki oluka mbongo ya petrole na butu obe ya bougie yango so bolali bo etumbi bino na butu mpo na nini motema mabe africain toyekola kozala honnête africain toyekola kozala mitema malamu mondela motema mabe aza na makambo ya mabe mais aleki biso na qualité aleki biso na mitema malamu yango mpe nzambe azopambola bamboka na bango yango nzambe azopambola bamboka na bango tomonaka mo bemission mosusu elekaka na batv mbala mosusu nazotala émission mo boye basala bamekaka bato bazwi kamera batie bazwi bakwesi baketika godi mo boye wana soit esika ofandaki yo ntango omonaka bofongoli obe ntango ozolekaka bomoni mbongo boye olokoti yo wana okei oyebi te ke bazolandela bakame baolandela yo batala eza na bato mosusu omona bango moko na talango bango moko monaka batali boye mbongo bandi otala ya nani akwesi mbongo nani nasuka nango ezalaki kamera tobandeki kosala bino jeu d'attrape mais na tala mpenza africain alokoti bombala mona poche asali ndeti ye te bato mpe babandi kolanda na suka nango bakangi babengi balobi yaka te nga nalokoti mbongo te babi olokoti mbongo tolakisa yo balakisi pampapa batali babi omoni eza kamera ezalaki wana tozosala je tota soni africain kaka partout ye kaka bebisaka partout ye kaka za moto mabe partout motema likundu partout moninga bonga te partout yo kaka mapeka kaka yo eza mabe biso pe tokolobaka kaka ti tokochange mentalité biso nzambe apesi makasi ya koloba tokobanda kaka koloba totika baexemple ya mabe totika makambo ya mabe biloko wana so basala na Afrique miyibi bakokanga mebele miyibi tokomona pe misusu pena sœur en Christ sero frère tosambelane tala bakange moyibi tomona bango ebele eza malamu te toyeba kosala bolamu epolaka te lelo komona soki nayibaki elinga echange vie nanga me oyebi te lobi nzambe abombelaki yo nini eloko nini nzambe abombelaki yo soki oyibaki obebisi benediction na yo toyeba kopesa baninga nini ya malamu ntango moto asali exemple ya malamu topesa pe ye baforce bacourage ate mpo eza nango ya ye te eza nango etelema eza nango ya ye te eza nango mpe probleme te asalaka lokola ke nazalaki na nga nango te eza mpe yanga te mpo eza mpe ya ye te azalaka ndenge azovivre wana mpo eza ya ye te sikoyo bino bolingi okomisa ye vie na echange mpo eloko wana eza ya ye te na ndeni eloko wana ya ye te change vie na epo ani muninga ke kotika po motema ne sepeli atika bobandi kofinga ndoki bobandi ofinga ezoba bobandi koolola ye bobengani eza malamu te to changer mentalité wana ezaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga nzamba lola pambola bino kaka nde tolobaka okoti na chaîne ya mwana bato ya nzambe kobosana te osabone commenter like video nzamba lola kopambola na pesi bino nyonso balandi nanga oyo bolandi chaîne na bino Mimi Selunga nzamba lola mwana bino apambola bino bisika bozali soki nzamba koya te tokokutana so na prochaine vidéo po nzamba za bolingo merci beaucoup les amis wana na pesi bino bye bye